surtout le lobby, passage obligé de Makam. S'abonner, kota na chaîne à Makia TV. Le lobby, surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux. Toza wana pour na mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba ndoweza na bonde kona. Toza musala. Oh nga ya décoration que j'en veux ta artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo moto la kaya trop on a comédien ko saka comédien ndabuté. Hein? Chaîne saka moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba sela bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso batoka ba papa li bakunga moko lomani ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. On est là qui a trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Au monde, on va vrai chéri. On va passer. Yo, mon mon émission, moi, il y a pauvre. Et Zala, mais Zala, t'es. Oh, tu vas rater ton lobby, tu vas rater ton film. Cette fois-ci, Brazzaville et Epena Makamnango. Balobi c'est une excellence pour le logo païna Makamnango. Donc, à fond, on va compter pour la motivation surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, c'est ça qui top pour ma casse. Talakaka, Monakaka, Teveni Makamnango. Ah, il y a besoin de Makia TV. Makia TV. Chillon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back my pipi. La place m'dongo. Aïe. Artiste indépo TV. So TV te wa yelo. Merci beaucoup. Tout ni ba nzambe boye po na nani babi po na nzambe. Na zepe micro. Mbote na biso lisusu ne tote ko loba tozal toujours a pona ko sala musala. To yambi lisusu mosala ya nzambe oyazali wapi évangéliste boko découvrir makasi kitoko alobaka bien ateyaka bien. Le vraiment toza béni na émission passage obligé pour basala nzambe batomboki. Basala nzambe batomboki dans quelques minutes ya tozo mosala nzambe yemoko ko se présenter boko yeba ye malamu na kati ya émission passage obligé. Bien auté ko loba to yambi mosala nzambe bonjour papa. Bonjour son Altesse. Bonjour. Moi madame Nangolo nzambe. Vraiment. Ngai na yebi yo esima biso tout yebi yo mais les restes ba koki ko landa peut-être déjà pour la première fois mona yo et ko sala bien ko se présenter kombo na yo église na yo oyo bande ko bazo landa biso pour que ba référence na yo quoi. Et encore une fois de plus bonjour. Vraiment très content et ravi ya ko zala na plateau oyo. Merci. Na yo kango tango molai nzela basala na nzambe. Je suis l'évangéliste Belvoir Bokoyo du ministère évangélique de la réparation qui se trouve en Lamakoso, père de 3 enfants mariés légalement à une seule femme, visionnaire de l'église. Une seule femme. Maman s'abonne à Makia TV. Ah oui, monsieur Bandi. Et monsieur Bandi, monsieur Pesaka Makam. Qui signifie évangéliste? Un évangéliste. Dans le ministère, il y a 5 ministères. Mais tous les ministères n'opèrent pas de la même façon. Mais tous, nous avons un seul Dieu. Donc les 5 ministères qui symbolisent les 5 membres dans le corps de Christ. Mais un évangéliste, c'est un homme qui est beaucoup plus dans le terrain. Il est appelé à aller dans des endroits où à 2 fois un pasteur ne peut pas partir, où à 2 fois un apôtre ne peut pas passer. Pour moi, je dis qu'un évangéliste, c'est un sacrifice. Les hommes qui ont cannabisika, oyo bato batikala ko yeba yesu te ba yamba yesu te to dieu exemple dans tozo tanga na mukanda na bonde ko yasika ezali na ba buku minei o ba parler biso na évangile selon mais ceux qui to le bito jonga na ba titre na ba parler ba apôtre
pour aller balobi évangile parce que ezali bato oyo bamemi sango malamu na kombo ya Yesu. Et puis koyeba te moto nyonso memaka évangile na kombo na Yesu c'est un sacrifice. Donc évangéliste azali lelo oto mona ka bato mususu ba qualifier que l'évangile ou quoi ba moindre mais bazali ko bossa un évangéliste azali makolo ya église parce que ceux qui makolo ezali te pendant ko kina musika ezali vraiment pas simple. Donc ezali moto azali ko tambwisa makolo ne ko koma na bisika o banzuba ezali pendant ko kina ko zwa ba kangami o bazali ko mema bango na kati na etonga ko pesa mosala na ba pasteur ko pesa bango na ba prophète ko pesa bango na ba apôtre pe ba docteur baleka wana ko bongisa bango malamu ozwa ko appel nzambe na téléphone bien mutu moko aleka na nzela yebiso no yo oza mosala nzambe obi olotaka ndoto nini eyakaki poko comme évangéliste nayebisaki oki fosala nzambe nasepeli makasi po nasepeli mpe na mituna na yo po ya solo eza na bayembi mpe na telefone mais oui non alors bayebisinga na oza mosala nzambe bayebisinga po ake mpe yesu azali prakata po bato babanda eglise ka bamama mama moko alekeli mbunde okitoko akoti epe bon na eti ya solo bon appel kana olobi na banze te na suivre baebele baleki na suivre ndeko na nga le prophète Sid o asana kutana yo na sepelaki vraiment émission na zana yango na kati na téléphone na nga bato nyonso bayambi bappel lolenge moko te na yambi appel na téléphone te po na nga na sepelaki te nazala mosala na nzambe soki nalobi na sala biographie et bazali ko suivre biso o bayebi nga misusu banzimelaka yango nani te po na quelle école molai na sali betude na ngai na koli na libota ya malamu donc na kanisaki mokolo moko te na kozela kovanda po nazali koloba te na kovanda na te ya kanala na ba sans frontières c'était pas ma vocation. Mon appel est venu comment bon ba histoire ba betela kanga depuis mbota mananga ezalaka bitumba mais na koli na kacha bitumba en 93 to longolaki na minduli to kimaki guerre ya Mibolek pe to zongaki parce que papa oya botinga azalaki directeur ya SN kuna ko zongo to zongi en 93 papa ya lek na ngai abandaki komema ngai na église évangélique depuis na âge ya moke et na bana nyonso tozalaki kanga moto nazaki kokende na itonga évangélique na bandi école parce que j'ai fait l'école de dimanche j'ai fait le scout tant na yiko koma na âge moko oya bo moto azwaka décision na lolenge na ye na mikamba maki na ndenge na ngai na koti mokili na mokilo na koti na yiko kende na monde sport na monde sport na sali karaté kung fu pe taekwondo et na kati ya monde sport na kota ki monde mokili o tango sumo ko musuto ko lobela yango et na sima wana na nzela l'école pe to bandaki ko sala ba kombo na lolenge mosusu. Il est arrivé en 2004 tout comme vivre ba menace na kati na famille mais vu que tous ala ki ignorant tous ala ko kipate to yebaki de wana kati na famille te 2005 moto aliboso ayi ko kende ya monene na kati ya famille tata mwasi na biso et bouleversé que biso et l'équipe 2005 to comme en 2007 papa leki ayi ko kende. C'est par là que je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La mort est rentrée. Na koma ki ko luka banzambe na lolenge nanga. Na yeba ki ko bondela te po na tika ki depuis moke na kende bangomba ko bondela jusqu'à ce que ces paroles na zoke ko luka nzambe na yi ko yoka mungu na nzambe. Mais ala ki appel au ministère te. Parce que appel les amis misato. Ils en appellent au salut, ils en appellent au ministère, ils en appellent et l'envoi. Ayi koyoka mungu nzambe kulubananga ibongi etena banda kosambela donc koluka mutu nani akoki kokamba kolakisa ngai sikoyo nzambe kosundo na sundi na sima wana appel au salut donc kopesa molema nange pa na nzambe ezana bayambi ba appel au salut na nzela ya campagne d'évangélisation na nzela ya invitation mais ngana yambi appel au salut na nzela ya ba difficulté ya koya na famille na ke koluka nde koto wana et pousser ke ngai na tambola pe na ikokutana na moto oyo ezali l'apôtre Armel Okombu ko enseigner ngai liloba na 2009 j'avais vraiment maintenant décidé de tout laisser pour sauver Dieu. C'est par là que Dieu m'a confirmé
de servir Dieu. Et zalaki kosalela nzambe mais nazwaki libatisi te. Na 2011 nayi kokota na mai ya libatisi koto makambo nyonso eyi kofungwama. Kokoma na 2015 nde kote oyo nayi koyamba appel au ministère. Donc il y a le appel mi balé. Wana déjà wana ya misato. On a yambaki nani appel au salut. Après appel au ministère, ya mi balé on a koti ko salela le protocole ti diacre ancien prédicateur wana nde na ko sala wana na isko appel au ministère na kati ya ministère na za ko salela. Na 2015 na iko yamba appel et l'envoi. Donc ça veut dire que j'ai reçu la vision de bâtir l'œuvre avec une vision spécifique. Mais village et en tant que jeune, nazaki kokima yango. Kokimo na kimi mosala oyo banda kala nazaki kokima et en 2018, le 27 avril 2018, nayi kosala accident ya monene parce que tango nayi ko yamba appel nalaki kosala na société ya Maurice Nguessu nzamba lobaki tika mosala na tika ki mosala na zonga ki zéro tout na ndako beba nzamba lobande tindeni akoki au senti okaka na idée yi nzamba lobi tika mosala ndengini alobi ndengini faire comprendre no biso bientôt comprendre nzamba lobelaka na balolenge belé et là que ça la biso tout comprendre nzambe te eza orgueil OK biso surtout par rapport à nga na zelaka ka tia lobelanga na vo Dieu. Il peut me parler par le prophète ici. Je dois écouter et examiner qu'est-ce que Dieu veut de moi. Akoko lobelanga na singai appel pour na ba nous servir nzambe nzamba lobenga na nzela moto liboma. Ça Mais na ignora kana nga pe yango. Moto liboma ki le laza. Ayi apesi nga mbota bi, tu es un enfant sacré. Yo ça il a nzamba. Ya pe moto liboma na bikati to yibana ka pa komi liboma pas na quartier. Et na ignoré que ça c'était en 2011. Na ignora kana nga yango. Et nzambe alobelanga na nzela ya bato na sima kolobelanga na nzela bato a confirmanga na basigne na basonge na bandoto po foto yebeloko moko don ya liboso oyo nzambe apesa moto tu na mokili eza ndoto ndoto ezali don ezala païen ezala ndoto ezala franc-maçon ezala pasteur ezali don ya liboso oyo bapesa moto. Parce que bandoto et l'accès biso passé na biso présent na biso na futur na biso donc ils ont dans les bosso nzamba yiko tali sanga yango na kati na bandoto pe et na lamuki nazalaki ko boya ko bima pe ko tambola okuta na muto ayebi yote alobi mais yozo kendo hôpital nzamba bengo pona mosalo en tant que jeune nazalaki ko boya jusqu'à ce que le 27 avril 2018 nazwaki motuka oyo ezali ya mama nanga na mosala comme ezalaki te na komaki komona tellement pasi na bivume na sala na zongela nanga chauffeur na kumba nazalaki kokumba na deuxième mois na jumutuka na bimi na komi na nzela nazali kokende barre de direction et katani na sala tono 3 fois en haut 3 fois en bas et les quand même na ba télé Congo ba iba mona yango bato mibale bakufaki sur place bayi komemanga na talangai pona ko sala scanner ngamo na zwaki ilembo malonga te na bani koloba na nzambe papa na banzi oyo nyonso salami eza mutu makasi po na boyi nzela na yo na lingi makila ya bato na mutu na ngate na ndimi kosalela yo kinyosuka. Après 1h30 tomoni ambulance uti CHU ambulance e kozonga na kati ya talangai na sango ya malamu te bai oyo basilaki kokweya la kufa bazalaki kotia bango na kati ya morgue basili kolamuka. Donc banda le 27 avril 2018 dans l'hôpital de Tarangai, Koto Bachakinga, c'est par là que j'ai commencé à évangéliser dans la salle et à vivre les miracles de Dieu. Kobanda, on a kolbate ministère et banda kiwana. Maintenant on a bimi, na pemi et na yeba kite lo lengeni ya kobanda. Nzamba yiko sala le 30 octobre kaka ya 2018 wana na bimi na mai parce que na sala accident en avril, le 7 mai na bimi na yi na zonginda kokuto na kovanda le 30 octobre nde kotoyo na yi kozamba mwasi oyo na pesi mbote maman Tessia Bokoyo tango yi na ndako na ngai na le 30 octobre ayi baki nzambe te na yi kotalisa ye nzambe et le 26 novembre koto na lobene e bango to banda musala oyo nzambe apesi nga to bimi pe libanda
tokomi na kati na quartier bisika na zovanda ezalaki na lupango ezalaki na matiti tosili kosala ndi koto tozali planter lelo oyo tokomi lelo le 26 novembre kosala biso 7 ans ya ministère oyo nga na yambi mbela eza na nzela wana bali kosabone na Makia TV nde toti kolanda pasteur auti kobeta moi un peu parcours na ye tuni bana nzambe boye mpo na nani babi mpo na nzambe nazwi mpe micro natiki likolo na chef navandi pendant 1 minute micro ezali koloba te nzambe ntango mosusu oza kolala pongi lamuka mpo bano baye mpo na yo nzambe ayanoli te natuni ya mibale nzambe ayanoli te na faire comprendre bango boye mpo na moto oyo nzambe aponi oyo azali charge ya kozwa makambo epai na nzambe apesela bino soki bonzimeli na ye te bokoki komona bolamu te bible ezoloba te oyo akoyamba mwana ya moke oyo apesi ye mai ngai na kosali bolamu donc biso tozali barepresente ya nzambe mais bana mingi oyo bazalaka pene na biso bayaka komona yango na retard to bayaka koyoka yango na retard mais bato baza mosika bazali komona te esengo na moto oyo ayoki mais oyo amoni te mais à des fois eza na baye bazali na yo bazali komona mais bazali kozwa yo kaka te eza moto toliaka eza moto tovandaka ebandi na biso te na yesu ye moko atamboli na bajuda na bapierre ezalaki bongo ndenge nini pierre akende koloba na yesu abi arrière de moi po ayebi molimo ezotindi eloba ezomona kaka jésus lokola mwana moke moko bayebaka wana donc biso moto tobongaka kaka te na kati etonga eza na baye oyo nabondela mpo na bango lelo bazali kosala na baye oyo nabondela mpo na bango baza na bamituka eza na baye nabondi oyo bazali na bisika donc ça veut dire que kobonga na biso emonamaka miso ya bato parce que biso tozali so na vie privée te tokomi populaire moto to akomona ozala mutuka badui ya photo ezala boeleki ozokutaka bazali kofilme bazali koloba bano bazali na biso na betonga bakotikala koyeba bango te mais biso toyebani parce que atoleki boye balakisi nkeli wana ye wana babongaka na bango est ce que mosala nzambe akokota boîte de nuit mosala nzambe na boîte de nuit eza nango mabe te ezaka boîte aka ndako ti olobi boîte obakisi lisusu na de nuit non avec comme boîte ezalaki no ndako te ese mosala nzambe akomona non na ndako stress eleki fonakende boîte eza malamu olobi mosala nzambe akokokota boîte mpo eza ndako nakorépondre yo na motuna mpe moko motuna eza yanga nakorépondre yo mpe na kati na yango est ce que biso bato ndenge tozali awa tokokokende kolala na kati na ebale mpo kuna tokopema te tozalaka na mokili nzambe azwi biso tokufa ya mokili nakoki kokota boîte te nazalaka kokota boîte moment oyo nayambaka yesu oyoka mpe mwa banzemba bafrère bafrère wera bafrère jibe merci pour lobi baza bafrère bamibali te oyoki mpe nzemba frère fali édifie yo mpe epesi yo mpe mwa inspiration est ce que eloko moko oyela ezaka lolenge moko na motuna oyo otuna ngao avant nayaka na bonzambe nazalaki koyoka yango elingi oloba tati lelo oyo navandi awa banzembo wana nyonso ebongana eza mo eza na kati na nga okoyoka mpe boye motu mpe esali mwa boye mpo na najwa mpe ntongo okende koyoka mfo nazala okende meme na fete bona fete otie bacoton eza mala oza na raison nakokena fete nayoki yango mais eloko moko chrétien oyo azali nani chrétien enfant chrétien bébé chrétien ye moto ekoki koningisa ye mais moto lokola nga naza visionnaire pasteur ça veut dire que koto tuna kendaka nakoki kozala distrait parce que faut koyeba te esika nyonso nazotia makolo monguna azali banzembo wana nazalaka koyoka nakoki koyoka yango te nalobi te ati ezali ya bondoki te eloko nakoki koyoka edifinga ezali oyo bazali kolobela nzambe na kati solandi banzembo na bango nazalaka mpe na mokili ya banzembo oyo exciteke bato na mabe mabe akende oboma moto te adefo ezoparlo na sentiment moko mwasi moko atrahir yo moto ake adukisa meli ekomi otindi osala makambo okoka kosala te lokola ngai nasi na bima kuna soki namekoki koyoka yango ekoinfecte liso mémoire na ngai mais lelo soki exemple frère wera alingi asala don église na yo frère wera bino nasala don église ya pasteur banzembo na bango moyoka yango eza te mpo bima déjà kuna parceke même banzembo wana soko mokolo nzembo abino fona asala don et pas évangéliste okozwa ou bien okoboya yango nakozwa don
koyoka nzembo na bango nakokoyoka ngo te nakozwa don lokala otuninga nakoyoloba soki lelo femme aso abima ekopesa mo nakozwa mbongo wana 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 lisumu te nasengi yango te mama nasengi te eza na eloko oyo osengi baprofite na kati nango parce que lelo eza na mboka na biso ebele ya bato mpe basalaka badon na kati na badon eloko tout okoparle kaka te eza pana eza spirituel te nete bato mosusu alobi papa jim ntango tozopesa ngo ntango mosusu ezali mpona koprépare elola biso te jim eprépare elola te jim esalaka te makambo oyo ozali kosala yango ebatelama esalama. Mais un pasteur m'a dit qu'il attend dans la Genèse Apocalypse, à tout cas comme on a côté le dimité. Bon. 10 000 escroqueries. Pourquoi il va foutre 10 millions que nous collons 1 million après sa moto à salir l'autre côté. Yangwa to wuchu ko lobabiso awa ezali na bayembi ba appel na téléphone. Na téléphone. Dawa neza allo. Yana allo penza ayembi yango. Na koki ko bima na kati ya contexte ezali ya ma comité. OK. Au moins, il y a la libéralité, au monde, au fond spécial, au fond du prophète. Ngai na enseigné mon église na ben ango les taxes spirituelles. Ah na banzi ngano tozana mutukate. Ngaki na tuna mutuna moko. Le lot dans une kananzela na komi na moni ba policier ba bimbisika nyos. Na moni bata vélo bazali ko balola. Bata mituka bazali ko balola. Nini? O tengai na mukanda moko boy ezo zanga ba ko tuna ngai yango. Et ça même makambo de capsule dans le monde spirituel. OK. Na monde monde ka ba dimba au monde et ça ba taxe spirituelle. Oko ya kana nzelo kutani boy. Ah, okuna so na monde nani loko beauté ko simba ngai. Donc chaque au fond de biso to salaka et zalaka na qualité ya chambre na yango. Est-ce que 10 fois peut ça ka église? Bon, et ça na ba dimeza dima moko te. Ba dimeza li ba qualité belé. Jim oyo zali ko prier na kata église ya moto wana. Ezali salaire na yo. Tu ezali ni obligatoire, tu dois donner ça à ton pasteur. To le kanako kosa to le kaboté. Moi je suis appelé à un ministère à plein temps. Les dîmes ce sont des salaires des pasteurs. Ah bon? Oh, dîmes et salaire à pasteur. Et ça salaire à pasteur. Eza moko na Dieu mi oyoko lo bana nga yoko pesa na nzambe siko moto azo représenter nzambe zanani bon nzambe moko pesa za mais pourquoi voilà il y a pas pasteur pesa na nzambe parce que l'homme de Dieu ba le Bible l'homme de Dieu il est le représentant légal de Dieu so Bible le bite so ngoza makasi bele la nzambe mais so ringi makamune simbo be otala nani pasteur siko nzambe mo ya nzambe le ah donc to pesa de 10 000 salaire ya ba pasteur est-ce que bandi mtu atinde ko kuma pasteur pour photo salaire bandimi moto batinga na kuma pasteur te yo mo nzambe pe moto atindi bandimi wana ba ya po nzambe moto atinga na kuma pasteur ye batindi bandimi pour que o zo à travers bango voilà pe alobi obino bozo longola bojwa ni elamba ni eloko ya kolia koto boko tia makolo o ba kopesa bino ndo bino bokolia nzambe moto asa to kuma pasteur nzambe pe moto atindi bana wana bayaka na église siko yo prier na moto wana abiki école ya kosimba te mosala tia ba dossier simba te yo prier ya di mosala siko di manga ke no tiango na kelo pombe yo bazongi sa côté uti fo bango pe bayaka ba te papa ngape na lingi na dwa ton de jeune no ya un mot prier que wana jeune que ngape na bana ko jeune nango wana biso tonzimi parce que nous consacrons donc on bino bokota ba jeune wana bozo kota sacrifice pour na bandi on ne peut pas pour nous aucun pasteur je dis bien oye ba appel na ye il ne peut pas pour nous mais un pasteur ba bongi déjà ba génération hein bon ça va déjà tonde to eza maladie to bosa ne relon moko ko bonga ngo ba tati kombe sile komba ouais même na kacha ko bonga ba kombe ezali les longa au nazana un mois na kati église mais nana ba nebele ngazo te yakate bana moto bazo te mais ngana na programme na kati église nazo gêner un faut na gêner pour na bano ba pene na bazala makasi ba ko yate deux faut na gêner pour na ba maladie wana ponga na benga mi pona ngate na benga mi pona ba kanyo suku yaka donc attaque on a commis milliardaire et koki ko longola te musala onza ba pesenga ponza mi mutatinga na zala bongo et comme ça orgueil bon orgueilleux mais orgueilleux ce que ça li mosala oyo yo moko ndo ponelaki moto lokola nga na yebi betape oyo na wuti déjà na libota na biso ba nyonso basalaka tozali donc na famille mpiaka te bato nyonso basalaka na ba o balandinga na sima bazo sala to a 12
moi c'est ka moko sikoyo na bato nyonso basalaka so na bino aloba no batitre bisika bazosala oza passé ya nzala te te nga sikoyo biso sikoyo na kati ya famille na biso moto na moto asikontenteke na ye elingo batete toyedeke te mais biso tozali formé bongo ça veut dire na kati wana nga nasalaka te je suis le seul qui ne travaille pas je travaille pas 11 basalaka yo osalaka te nga nasalaka te yo moboya no mosala nga mwana boya mosala nzambe motebise nazalaka kosala naka mpe koganye malamu nasalaka te mais sikoyo tala na kati ya libota movimba nasalaka te nana salaire te nazali moto oyo aki asali dot mariage officiel chômeur asali ezangeli bango mbongo te ya kosala volonté te elika mosusu eza fo ezala moto moko akobrise lien amoni meza donc ça veut dire que nga na pona mosala te nzambe moto apona yango ye moto azodelivre mpe famille na makambo mosusu e lelo na kati etonga ezali na baleke nanga au direct bazali kosala bazali koservir na kati etonga eza na bapapa nanga oyo bazoservir na kati etonga eza na bayaya nanga oyo bazoservir soki mpona nini bozalaka soki bapaster basala nzambe soki asala église eko monene nsima ne fo ezala leki na ye to mwana na ye ezalaka royaume to nde bon oza na raison na okoma kokima bacoup d'état na cadre wana ezali kamuka ya coup d'état te eza komona mpe leki aza na ntango oyo appel nazalaki kokola na bonzambe na juge ke bato ebele nalobi te ati kote na ngai kosala mabongo te mpo kote na ngai natiaka babase nazalaka kojuge oyo adi atiki leki oyo adi atiki mwana mais je comprenais pas en fait il y a un peu par rapport à l'enseignement toujours PC faut que y ait beloko moko tant que toujours banda net ministère net na bandi na mosi na biso mibale so na tali sur ba photo ou ndima tende mama pateyaka ateyaka mama teyaka maman côté te maman tiende merci mais la bible le moi ça côté ma jamais liboso ya mibali ba vandi ya te pourquoi maman otea pose église na bino nzamba za lokumu na banzi na sisa côté wana na kota na sika ok ça vraiment très important wana vraiment tu as besoin lelo to komi ko constater yo koki ko banda ubandi okomi na ko yeba te tango tozo kende na ko mata na excellence yana batebeli ba komi ko luka shit pe kufa na yo oui siko ezana bato mususu bavanda kana diraka intel soka kiwana ngafana bisika wana ok po nini lelo bato ngana ko cha boto po nini lelo bato bakoma ko cha baleki bati bana po na sima to remarquer bana ya ba pasteur basa ba pasteur na sima liwa ya ba visionnaire banyokwa makasi lelo ba pasteur bakoma ko préparer beaucoup plus bana na bango po na ba bunga nzela te nazomona pasteur na tangi na kombote et où tu peux les canards brazza mais colo ou qui peut te où tu peux suivre tout le monde a où tu peux la boloko visionnaire azalité moi ça tikali moi ça zalaki na o du foot bazali ko pesa et comme tout le monde babani ko kitisa du foot moto atikala ki second il y a comme ko tambola na mituka mnene moi si na ina mituka mnene mais moi ça visionnaire na moi mbambala moko bo so moi ça visionnaire alobi hier alobi aki a changer ba mikanda yangwana lelo koma kotinda bato basala nazali koloba te na basala na nzambe basala bongo mais tozala malamu to enseigner bana to former bana et donc ça peut bon parce que lelo to est na formation to comme ko telema na côté des fois motawuti kuna ya telemi ya abi na te qui faut enseigner qu'il faut il y a la différence entre l'enseignement la prédication et l'exhortation donc faut te rappeler toi ya enseigner que bana wana ba yeba nzambe lelo to commence to yambi bano bazana ba donc to monka o yazana donc o ya parler con langue ou vraiment azana capacité à boto bossa utiliser la mer aussi peut s'introduire à l'intérieur et détruire aussi comment on appelle ça l'œuvre de Dieu donc ezana bato mususa ya kani anazel azana donc mais il n'est pas appelé à conduire ni à avoir la charge parce que le ministère est à côté le ministère est à prophétiser le ministère est à question on nzambe hier sur le bac na Pierre avant que Pierre même tu ceux qui ont l'inginga et bon, battre la vampate. Pierre, même tu as posé la question 3 fois. Mais mon temps battre la vampate, est-ce qu'on dit la banina musuba le karubeba? Voilà. Donc, na cadre wana, ba te belé ba comment ko former bana na bango na bandeko parce que ba boya kana sima na bango ba traîner quoi. Ba traîner vraiment na pasité. Na question la question moi c'est ko côté ya. Ngai ceux qui botali na émission oui, les cas na ba télé Congo les 2013 les 2015
nalaki parmi bato oyo Andobo ya basi bate. nga leka na bémission po na comprenaki yango te parce que batielaki nga yango balobelaki nga yango ngai mpe na ye na oyo balobelaki tobosana te nga meme kobando na bandi ministère moto akoloba ta bandi ministère na maturité akosi tokolaka na kati ya ministère surtout okola ya un visionnaire eza esiko ya ezali te visionnaire ayaka kokola bisiko ya bandi ministère na ye akokutana na baka akokutana na makambo ebele oyo ayeba kogere yango na mwana na badebe ya ministère na biso ezalaka na baerreur ebele bafaille ebele oyo epesi biso totelema tozala makasi ya lokola mwana moke soki abandi abotami abandaka na kolala apres so bakomi kovandisa ye mwana akweyaka mais kokweya wana elingo batati mama akotika yesu kovandisa ye te soki abandi kokema bolongo akweyaka elingo batati bakotika wana yango ezopermettre mwana wana te akoma makasi atelema ngai natelemaka na contestaka yango et pendant que na mabondeli nazalaki kobondela mpe ebele e ndesika wana mpe na telemaki na bato ebele oyo toyebani mpe na kozala tomika kosala badeba na yango selon la théologie tozobosana eloko moko biso toyi na to en révélation car la création attend avec un ardent désir, attend d'elle avec un ardent désir la révélation venant des fils de Dieu. Nous sommes dans le temps de la révélation. Bato bakanisi kote ya o moto azobati bapekisi moi ça tellement ate na cher te bato bakasi te wana moto eza mabe ko ki peut-être ko changer ko sala beauté mais maman yo kote yanga ya kote ya bato oyo lelo ba enseignanga mingi na kati ya bokoli parce que bonzambe ministère ezaka kate na moni molimo na sali bomé na kati ya bonzambe ezana makambo eza parcours toza ba jeune mais na kati ya église toana ba maman na ba papa ba mikolo na biso o ba koko talisa biso ministère lelo toko boya te te ya boté te parce que bible faut tout yeba tout le comprendre contexte à Paul mais pour nini Paul ayiko pekisa ngo soka pekisi yango c'est que basi ba bosani anote ate hein bagote ate na lobi soki Paul ayiko pekisa yango c'est que basi ba kosala ni banda kote pour nani nani moto établir visionnaire nani Paul c'est parce que ezaki na pagaille na ton wana donc liboso basi on est côté ya yo yiko pekisa lokho ya église na yo eza ba lettre Paul atindi ngana fongola ba instruction par lettre wuti kuna ezongi na maison mère papa etala to vanja wa paka ezo salama na ndeko ton bon na jongisi lettre à partir de lelo l'église ya wesu na ningi na mona bentel basala susu exercer likambo oyo te na koya ko pekisa ngo ndenge nini soki ngana établir na moto ezali pour ordre moko boy molimo santo soka lobi a utiliser moto ana besoin ya sexe ti na mona na tanga pe na kati na bible na ba juge tanga bazolo ba juge eza moto ko azali kosambisa moto lokola Déborah azali juge prophétesse. Quand dans la bible on dit prophétesse, on ne parle pas du don, on parle de la charge prophétique, du ministère. Eza ministère o moto musala biti abino ba sala nzamte obiso sala ko ya ministère tozali na structure movimba yango na biti ezali di meza sala pour na bo eza ministère movimba donc ezana nzambe so lelo aponi yo pour na kopesa liluba na ko contester yango te parce que mokolo wana na Actes des Apôtres 2 verset 2 bible zo ba ils étaient tous dans un même lieu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont ôté la bâtisse. Oh, ils ont basé nga kosunda lukona bangote. Nga yebeka molimo santu asunda ki na njetete, na table akite, na cuillère te, na sanité, mais molimo santu asunda ki na kati ya bato. Toke question mosusu. Moi ça quelque côté ya te. Nazana basala nzambe expérimenter bazako ko suivre biso. L'été est un message. Va ou faux? Biso toteaka tozali ko interpréter penser ya nani ya Nzambe apesi nga na yaka ko pesa yango Bible ezoloba na biso bona mokanda na Matthieu na suka so toke na Matthieu 28 tokozwa yango Bible ezoloba te basi oyo babombaki révélation balobi na tongo ebongi to lamuka na mafuta tokende po mokolo ya misato na kati ya mitema te akosekwa biso lingi tokomona yango me mibali oyo babetaka tolo te biso moto tobengama na likambo oyo tovandi mpo na bango baki désespéré
basi bake na sepelka bayi komona libange longola kate bakoti na kati bayi kokutana na mwanji na ba version musu babi bakutani na ye moko Yesu na lolenga bana mika lobi kende koloba na bango bakini koloba na banani na ba apôtre était Yesu lobi to kokutana tel esika eza message tu eza message te eza évangile tu eza évangile lesquels ont apporté cet évangile du sépulcre de Jésus pour aller dire Jésus-Christ est ressuscité to bossa na tembiso tozo te aller Jésus-Christ est ressuscité. Mais le Jésus-Christ est ressuscité a commencé par ces femmes-là. Où bah il copie sa message et hier soit ça néné. Vraiment les kambo oyo to kolukilango débat na plateau oyo l'homme de Dieu to bengo lisusu awa et to ko inviter sur l'homme de Dieu mususu faut bo claircir biso on connaît que ça la débat ya makasi awa pona bana nzambe cette fois-ci bana nzambe ba telemi ba libi non faut te ba ka vérité trop c'est trop to lembi ba mususu zo mona ba lingo ke église parce que bazo comprendre te. Le cas Nzamba sali grâce na bino pour faire comprendre de bateau à travers émission passage obligé to kozala vraiment obligé ya ko luka ko créer ba débat moko boya bien na part ya Jésus-Christ pour que faire comprendre de bande ko tout na minto programme ni nous anango ozo préparer na sepeli le sous na émission babu passage obligé pour na to le qui s'appelle ba milulu otozana yango po Brazzaville doit tellement recul. Et ça n'a pas ça dans un nguya n'amboko, baza nguya n'amboko. Et lorsque ça la basa dans un mela ba matraqué pour média ezala qui faible. Bon mon isami ezala qui te. Ya lota la kamboka na biso ninga ezali soko kio ke no sala émission ya monene na ba télé kuna ezali ko coûter mais biso tozali na ba sponsor te ya ngwana na pambo na niyo na initiative oye nango na banzi eko fongola biso chaîne. Pour la chaîne wana kotia biso ba pour élever voilà message est déjà pour permettre biso et oyozo sala oyo pena lo bano c'est l'évangélisation vraiment voilà et pour permettre biso ete bonzambe tout monde na mboka oyo na kati na mois ya septembre tozana ngo je suis en retraite à l'église tozali na programme oyo za 6e édition na ngo na sala kango chaque année. Et comme on ezali dénommé Miss Couche. Miss Couche ezali na sangisi yango na kati na vukisi ezali le mystère de l'accouchement. Donc tout ça la kango du 22 au 30, il y a 9 jours. Comme toi le 9e mois, yango pesa maka 9 jours. Et Miss Couche ezali révélation oyo na yambaki na nzambe. Tant on a eu comprendre le pourquoi na botami na sena moi. Na botami pour na koyaka pe ko éclairer bato mais couche révélation na yembango par rapport na mbotama na ngai moko na botama le 30 septembre donc sanction na anniversaire bon les émissions tout ça la anniversaire asima mais na ko comprendre pourquoi je suis né alors que moto tout faye ba pona nini ya botama to botama pona mission moko bo et na tina wana na ko comprendre na botama ka pona ko réparer na ko comprendre na système ya ton ya botama nanga to yiko banda émission milulu na biswana depuis 2020 oyo to l'écrit na ba thème ebele a événement bosso to sala qui sur l'événement enfante le temps donc les un événement moko moto boti sakatango donc na kati ya miscouche tozo parler na mabombami oyo ezwami na kati ya mwasi ya mukumba oyo azana zemi ezana mabomba mebele mystère ebele le kana kati wana donc chaque année il y a besoin toi que l'événement enfante le temps il y a mis balé ezala qui les douleurs de l'enfantement il y a mis ça te parler que sur quand le ciel est reproduit sur la terre mosusu toloba qui auto tu ko sala dernièrement ils a tellement belé to que na 6e édition o ezali 6e édition to zali ko sala thème nango ezali ko bana biso il y aura un bruit et il y aura un mouvement et ça na mukanda na Ézéchiel 39 le verset 7 jusqu'en descendant au comment nango est-ce que batutu baza libre ko ya événement Miss Couche moto to za libre ko ya nango pona nini parce que faut ko yeba pona ko lakisa biso boyi ete biso nyonso oto bengami bato tozana mikumba o tozana yango mikumba wana ebongi emona sikoyo ba réalisation na bato mususu bazana ba mariage bato mususu bazali donc makambo eza ebele invité pe baza
ben invité bazali ebele o na bio bengi ben invité mais pour nanga na benga ka ben invité te pour nanga na lobaka te tant tozo ba miscouche moi ça zana mukumba mais ali na ba docteur spirituel o bazali wana pour na ko botisa bango yango na kati ya ba invité o tozali nango to ba docteur spirituel o ba koleka na biso na miscouche ya année ko banda lundi le 22 septembre. Tozali na un papa ou azali parmi biso, c'est le docteur Titi Lonji, le griffon, oyo pe ebele bayebe na kati na mbuka oyo na pesi docteur Mbote Sika azali. Tozali na l'évangéliste Abraham Yala et la RD oyo azali pe na biso na kati na miscouche oyo. Tozali na pasteur Patience Ondon, la demeure de Dieu. Yepe azali na biso na kati na milulu oyo. Tozali na prophète Rufus Balombela et Prince Abilod yepe azali na biso na kati na milulu. Tozali na papa mosusu oyo pe abandi ko lakisaka bo nzambe depuis moke wana na ngai ya libota direct papa oyo azali papa na ngai aleki le prédicateur Eloge Crépin yepe azali na biso. Tozali na milulu wana na prophète Herman Ebale mwana mi balé on a sel ko consacrer na kati ya ministère azali na église na vision na yepe azali na biso na kati na milulu wana et tozali pe na grand frère oyo nga na landi oyo pa talisaki nga makambo bonzambe na kati na libota ye vraiment nzamba pambole auti ko soutenir na Côte d'Ivoire azo kota pe Brazzaville le 22 awa pana milulu oyo l'ancien l'heureux Bokoyo et azali pe élevé na balolenge ebele yepe azali na biso et puis tozali pe na petit frère oyo alandi ou alandi nga na sima l'évangéliste GRC Bokoyo azala kana Kisasa mais aza awa pona milulu oyo azali chantre yekuna na RDC azali ko travailler na nzambe malamu azali chantre et puis na chorale ya église la trompette du réparateur oyo ekukamba mabiso na kati bisiko. Ce qui va te valider, numéro de téléphone, réseaux sociaux, adresse. Kozwangai et Facebook, nazali évangéliste Belva Bokoyo. Wana soko frappé au Kozwango. Et nakati ya WhatsApp nazali 06 683 55 95. Ezala WhatsApp. Oyamba téléphone. Taba bengo oyamba. Téléphone ezali pour les barobengo wana passé apa yamba fo code vraiment to sepeli ko yamone émission passage obligé bo s'abonner mosala nzamba ko zonga lisusu pour na débat moko tozo préparer basa cette fois-ci to lobby basala nzamba fo éclaircir ka bino boza ba l'homme de Dieu ba femme de Dieu ba ko telema pona ba droit na bango tant que bana nzambe ba yeba vérité ba yeba nzilani ya kotambola to sepeli ko yamone émission passage obligé. Vraiment toza ya kopambola ma kolangisa mosala nzambe bo s'abonner na Makia TV moi ba dédicace ndenge zalaka kaka bo rappeler mama place azali moi ba sala nzambe dans 2 minutes awa ya liboso na pesi nani merci na nzambe pour to bosa na ko ke pe libanga to moi était il faut y mbaka ngo po moto asali to kutana na pesi merci nani na nzambe ya mibale na pesi isu merci na moi sinanga parce que c'est elle la force du ministère. Azalaki nanga depuis na moke ki nous lelo église comme boy maman Tessia Bokoyo esika azali na retraite na église azala retraite na église na tike kuna azala na église et na yi kopesa merci na ba réparateur pe ba réparatrice nyonso où ezali Segon la porte Rolf pasteur Adida docteur Chancel depuis Wesokuna et évangéliste GRC et tout cela qui sert dans l'église ministère évangélique la réparation et Nzambe apambola biso na pesi mbote na basali na Nzambe yanga bandeko le prophète Sid mutasa na kutana na bino l'évangéliste Abraham Yala pe na baleki nyonso oba koleka na miscouche Nzambe apambola biso. Merci tozalaki wana na évangéliste boyoki alobi kitoko to sepeli pena ya koleka na kati ya émission passage obligé na yebi ke toza béni. Ciao. Tolela mingi ase moliso mboka mingi esprit Davina la star yo zaka nini yango ba vidéo no panzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV mama na ngai mes frères sœurs kabondo ta unja tibiwa na ebi sibino makambo za obeba na Congo Brazzaville
Ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant de rien. Si on a couche à jeter, la tchabino courant. Na ebisibino bo s'abonner na chaîne ezaka moko. Chaîne Kangi Kinshasa. Chaîne Kangi Congo Brazzaville. Kabondo ta unja tibiwa. Yo ozotala ngotu na so chaîne ngo zanini. Yo moto otala ngo ningo s'abonner, ningo commenter. Ongo ba so chaîne ngo komo nini. Bo s'abonner na chaîne ka moko. Makia TV. Kabondo ta unja tibiwa. Makia TV ogoja makambo minene. Ongo baba histoire ya artiste comédien na biso. Ongo baba derby ya artiste na biso. Kota na Makia TV, ogoza jamais déçu. En français aussi vous serez jamais déçu. Avec son Altesse Maman Lobeso. Kabondo ta unja TV. Hein? Babi aw, ozala jamais déçu. Tala. Kin Brazzaville aw. Kin na miki. Chaîne yaka moko Makia TV. Vous s'abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na bino wana, yango dessin na biso toza. Yo mu dona mo problème mo zo lekila yo. Yo mo ebika makambo ezala par rapport à makambo o boina. Moi li solo mo bo para. OK no beta ngo batba mo na ba peso ba conseil. OK no musika te. Makia TV, yango de kangi minute. Kaka mulongo abatu basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela. Ani babuka ngalo kolo. Nini yo mama na yaki muta liboso tikanga. Émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV. Babi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka. Yo pe yaka na osila. OK no musika te. Makia TV, yango de kangi minute. Kaka mulongo abatu basali chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela. Ani babuka ngalo kolo. Nini yo mama na yaki muta liboso tikanga. Émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV. Babi ado kuta ba vrai chéri lo kwa ngaise moliso mboka. Yo pe yaka na osila.